La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Motema mabe efutaka te bandeko nanga, motema mabe efutaka ata mukie te. Alors lelo tolobela likambo oyo nani akaboli Serenis na femme Tamar. Likambo penza yango nde tokolobela lelo. Bandeko epesi pasi pe mawa komona ba sœur na biso mibale o to bande komona bango en tout moment ensemble to banda komona bango esika moko donc tozaka toujours komona bango ensemble bango mibale. Alors problème ango e bandi ndenge ni problème ango e uti wapi pour que lelo bakoma ndenge bakomi. Est-ce que c'est vrai que Mama Tamar na Serenis bakabwani tozoye bango awa na Irsil Botelwa TV. Bande onanga na pesi bino mbote na kombo na Yesu, mbote sika noso bozali, bato bolingaka biso, ba o bolandaka biso, ba oyo vraiment bolandaka Irsil Botelwa TV. Alors to pesi bino mbote et place nyonso oyo bozali. Bande ko atolobaka toujours bonjour bonsoir et dépendant na air bolandaka biso et puis atolobaka toujours tango koti na chaîne na biso soki eza mbala liboso o visiter biso, en tout cas o s'abonner. Tango zo s'abonner ko bosana te, cliquez sur la cloche de notification pour que prochainement tango Irsil Botelwa TV akoya na ba analyse na ye ekomela yo esika nyonso okozala. Yango tolobaka toujours cliquez sur la cloche de notification. Ndeko ozwita ya kokota na chaîne na biso, ndeko ozwita ya kokota penza na chaîne na biso. Alors meka ko partager biso na Facebook, partager biso na WhatsApp, partager biso na Messenger, partager biso vraiment partout. Nzambalola ako pambola yo. Tolobaka toujours ba partage na bino yango nde sala biso tozala. Ba partage na bino yango nde salaka avancement surtout ya chaîne na biso. Alors bandeko nanga obo koti na chaîne na biso, tangu okoti, tangu ozo s'abonner, kobosana te, partager biso na Facebook, partager na Messenger, partager na WhatsApp, tindela bandeko lien, panza lien oyo, bandeko bayeba eloko nini oyo ezo leka. Kaka ndenge tokotaka na ba réseaux sociaux oyo, bino moko boyebi réseaux sociaux eza toujours na ba problème. Réseaux sociaux toujours makambu suka te bandeko nanga likambu likolo ya likambu. Alors maman na biso Enis, sœur Enis na femme Tamar, toyebi ke bazalaki tout close, toyebi ke bazalaki vraiment ba camarade. To banda koloba pena a relation o nzamba sunga bango ba continuer kaka boye ba kabwana te. Ezalaki souwe ya biso so to banda ki koloba yango. Komona sœur Enis esika no so komona sœur Enis a obeta concert, o komona pe femme Tamar a kobeta concert. Ezalaki bongo. Batambola ki vraiment ba payer belé bango mibale, ba kenda ba Afrique du Sud bango mibale, ba beta ba nini wana ba jardin botanique wana bango mibale, do batambola ki penza partout bango mibale. To mona ki penza amour o bazaki nango batebele babanda ko sambela ke boka bonate bozala kaka bongo. Preuve ani ke mukolo bayaka Afrique du Sud tozaki biso na concert, biso nyonso vraiment to participer kaka na concert wana, tozalaki wana toyoka ki ba conseil o bapesa ki bango mibale po bakabwana te. Serenis pa mataki na podium alobaki ke mama femme Tamar azam ndeko ya famille o nzamba pesi ye bautika la kokabwana te ata mipepe uti gauche droite ye bango mibale bakutika la kokabwana te. Alors eloko nini o esali bakabwana ebandaki ndenge nini ekomaki ndenge nini ebandi ndenge nini bandeko eza pasi pe mawa.
Nalandi live moko ya mama na biso Enis Manyanga abande koloba moyena zo ba parti na tiela bino ezate bino mo boyebi nga na lingaso na ye na yaka mingi na ba parti na tiela rabino mais moye ya koyela bino ba parti ezate parce que tanga bande ko sala live na ye ataki banzembo na ye banzembo wana bino mo boyebi déjà tozana droit ya kotiango te pona ba condition oyo YouTube apesa rabiso alors tozana droit ya kotia banzembo wana awate. Mama Enis asalaki live pona ko expliquer kaka batu motema mabe ya congolais batu mbale batambola kesika moko te so bayokani te motema mabe ya congolais batu batrahir ye alobaki ba makambo na ye me atikalaki kotanga kombo ya femme Tamarti. Eloko moko na oloba na bandeko eloko moko penza na oloba na bino bandeko nanga na vie il faut toyebaka tosalamaka te po totambulaka ensemble. Biso moko na ba vie na biso so tobito mitala bien. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talandenge bimi kitoko na feti tozalina gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Yana batu msusu bozalaki penza ba camarades. Bobandaka penza ki camarade na bino ki kamaderi na bino ensemble. Banda kala bokoli do bobanda pena ki kamaderi na bino kala. Msupe bo kanaka bokabwana te me selon vindenge zo kendela. Bokabwana bobungana mingi bakuta na asute mingi pe bakabwana o article na ngambu na o article na ngambu na selo ba condition à vie ndenge zo kendela. Femme Tamar na Sœur Enis balingana ki mingi baza bandeko kati na nkolo nde baza bandeko kati na nkolo elingi koloba te ke partout o Femme Tamar okende fo bakende kana Sœur Enis partout o Sœur Enis okende fo bakende kana Femme Tamar non elingi koloba bongo te. Totanga na ba commentaire na video o Femme Tamar na ni Sœur Enis autaki osala o video o alobaki o bande ko expliquer ndenge batu balingi ete ndenge batu batrahir ye ndenge malgré tanga ki kombo ya Femme Tamar te mena video wana ba commentaire eleki ebele batu balobi ke bakabwani po Sœur Enis ana bonzambe te batu balobi ke bakabwani po lelo Femme Tamar o mi pesa na mambanzambe Sœur Enis o mi pesa na ba fertilité na ebite ba fertilité o bino bolobaka so ezalaka nini na ebite. Alors Sœur Enis ataki na bato ebele o balingaki ye komona Sœur Enis kokesa la théâtre pasi la ekitisa vraiment visibilité na ye na bato. Pourquoi na lobe loko bandeko nanga to bimi muke na sujet pourquoi na lobe loko yo na lobe loko parce que Sœur Enis azaki na ba fan ebele o balinga ye ba fan na Bellevue ba fan ya Sila na lolenge théâtre mboka na biso koma okendela ke
muto soka yeka ke pa Belleville soit muto soka atangi ka komba Belleville soit akomi muta Belleville ayeka ko sala théâtre pa Belleville directement bato balinga sila ba inie muto soka yo sala théâtre pa sila directement bato balinga Belleville ba inie ndenge théâtre na biso ezokendela bato ebele batiaka ba commentaire à mabe na compte maman Enis tangu kaka ake ko sala théâtre pa sila bato batiaka ba théâtre ba commentaire à mabe ebele bato bayaka olobela ebele mama pourquoi ke kuna tango oyo ozolanda mamba théâtre eza tangu oyo mama Enis mama na femme Tamar kuna azo avancer na mamba nzambe mais yo koto falo avancer na mamba nzambe otiki mamba nzambe oye na ba futilité oye na mamba théâtre bato ebele balobela kango bato ebele balobela kango comment na mama na biso comment na femme Tamar kosala ba journée na yo organiser na jardin d'Eden abanda kosala ngo toujours na Serenis abanda ko keteya abanda ko keyemba pardon Serenis abanda ko keyemba kuna bazalaki vraiment ensemble au mona ke bazo kende bien bazaki na bolingo moko partout o ba okendo mona ke baoza bango mibale ba oya Afrique du Sud ba okendo jamais mona concert moko beti Serenis azaye moko soit femme Tamar azaye moko bazaki toujours ensemble bandeko nanga eyana batam moko pe esengaka o pasali makamna ndengene o pasali makamna ndengene mais elakisi teke bazabinemi siko comme congolais alinga kaka po amona batu bazala bia bato balobanaka il faut azaka amoni femme Tamar amoni Serenis amoni femme Tamar amoni Serenis na obandela likambo Serenis auti ko sala live o alobeli makambu ya bato balingi ete ya bato baobebisa réputation na mais alobite a mentionné mo wana teke a mentionné mo wana ke yena femme Tamar bazali susu en collaboration te yena femme Tamar bazali susu en collaboration te a mentionné eloko wana te batu kaka bango moko bazomona nde batu bazoloba soto bito ke na kaya Deborah Lukalu na Rosini Kaiba bazaka vraiment ba ami intime toyebi ke baza ba best friend toyebi ke Deborah Lukalu na Rosini baza vraiment baza même âge mais baza vraiment ba camarade kati na bonzambe bato ba se soutenaka mingi na ba prière bango mibale ba se soutenaka makasi wana tobosani te toyebi yango mais ezakateke partout obiso to mona femme Tamar il faut ezakateke partout to mona Deborah il faut to mona Rosini Kaiba pourquoi ezakabongo te po mutu na mutu ana makambune osala Rosini Kaiba ana makambune osala nani mama na biso pe koto Deborah Lukalu ana makambune osala baba camarade mais ezaka te esika nyonso o bakomona kingandi fo bamona pe kingandi mais eloko wana de peuple congolais a comprendre yango te toyeba ke soki lelo sœur Inès na sœur Enis na femme Tamar bakabwani c'est que za volonté nzambe esengi bakabwana biso mo toyebi ke ba mission na biso bazala bongo biso moko toyebi ke ba musicien na biso ba la bongo tozo akaya pasteur Mike Kalambai na Moïse Mbiye bazala ndeni bazala ba camarade Mike Kalambai balala ndako moko na Moïse Mbiye balia sani moko ba sokola voire même douche moko et puis sokebi te bazaki pe na biselo lingesika moko lelo basuka bakabwana donc pona olobake eza gravité malgré bango mibale babimisi eloko wana te mais peuple congolais ka tozoya oloba po tomona bango liso ensemble te nde yango makambo eke ezongi soki lelo sœur Enis pardon ye moka ayaki kobima na live bo excusez soki lelo sœur Enis ayaki kobima na live po aloba aloba peut-être makambu na ye moka yebi o alobaki mais a soulevaki mo wana te
mais tala ba commentaire ou eleki na page na ye okoka même pas. Commentaire likola commentaire, ma finga likola ma finga. Nzambe nda yebi mitema na bango. Lelo bo mona femme Tamar partout, azo créer combo na e pour ça la combo na yo c'est la Nzambe partout, azo organiser ba journée, ake na poto ba concert na ba Brazzaville azo tambola partout. Eza saison na ye. Eza saison na ye. C'est la combo na ye, mais li ko lobate ke Enis azana bunzambe te pour femme Tamar azo kende partout. Femme Tamar so landi e bien abenga ma pas à pasteur. Abenga ma pas à la pasteur. Pourquoi on lobi ka benga ma pas à la pasteur pour eza même so landi même ba concert na kendaka. Akenda concert kate lokola kaka chantre. Mais akendara concert, le rôle à chantre, le rôle à pasteur. A oteya, a sali prière, a yembi, basale linzambe. Mame Enis, peut-être a bengama n'est pas à la chantre de l'Éternel. Ezalaka bongo. Tozalaka te na posa to mona abangomi bale, poto beta maboko. Mutu na mutana ba ambition na ye. Bakutani na musala Nzambe bien sûr, mais mutu na mutana musala ana ambition na ye. Tozong c'est la bino série ya Mama Laure Mbongo na Marie Misamu. Ezala ndeni. Que son âme repose en paix la sœur Marie. Na sera Laure Mbongo na Marie Misamu. Ezara toujours boye. Baloba na kate, kutu bayoka na kate, bayoka na kate jusqu'à ce que moko ya kokufa. Tomona kandenge Laure Mbongo alela, sœur Marie. Tomona. Alors, soki basambela banzamba solo, bango kana banzambi na bango. Na lobato jijara basala nzambe te nzambe nda jijara bango. Lelo bo finga sœur Enis na ba commentaire. Pourquoi? Parce que femme Tamar ake poto azongi. Ake poto pona musala nzambe. Soki ta Enis esenga kepe poto pona musala nzambe. Bomona yo ke poto pona musala nzambe. Mais parfois batanga ni bakabwani te. Mais biso nde tolinga to yo kabula bango na internet. Na ba live bo sala. Si réellement bakabwana ki tango Enis asala ki live, peut-être elle va informer peuple de Dieu. Femme Tamar azaka obligé te ya osala ba montagne na ndinga sala ona fatsa kaka Enis. Enis ana makambu na epa osala. Musu tan obino bo luka. Femme Tamar atia Enis na affiche po basala ababeta na montano bakendara na jardin de de. Musu bino bo luka bosa musu ye koto azabisi na makambu na e. D'ailleurs bo uto mona uto fungolisa salon de beauté sur salon de coiffure baloba. Auto fungolisa salon de coiffure na e. Maman na biso nan Enis auto fungolisa salon de coiffure. Alors batamo boye azape mutu. Musu akoza la pena batante. Et c'est un cas bazala chaque jour. Ceux qui nous emballent, qui batamboula ensemble, gloire au Seigneur, batamboula ensemble. Mais ceux qui pensent emballent, qui mutuna muta sala, vina ndenge na ebo kabwana. Et ça n'a pas logique. Basala nzambe na biso bazana bango bongo. Babandar ensemble, ceux qui succès comme bakabwanaka. Basala nzambe na biso bazana bongo. Babandar ensemble, mais ceux qui a succès komi. Mutuna muta komi na ndenge na ye. Mutuna muta tikali na ndenge na ye. Si bo ucho lobe la femme Tamara to ucho loba loba awati. Succès komi siye mabe. Succès salie mabe. Femme Tamara komi lokoso mbongo. Komi bo komi. Na oto omo na on internet batu ba loba ngwa. Batu ba loba ngwa ofelina mo ba benga ki ake ko beta na sortie ofelina wana senga ki $1000. Mutuana leka kia lobby ya soutena femme Tamar makasi. Mais babengisi ya kebeta kuna inandita sengi $1000. Eza nango mboka na biso za rabongo. Basala nzamba mboka na biso, ya mboka na biso tolobela lisu likambo ngote. Donc tolobela rango lisu te po babandaka bien.
Mais na suka et comme apona intérêt personnel et comme rabongo mais nzambe kaka yebi nzambe kaka sunga bango prière na biso ezalaka penza nzamba sunga bango mais soki ezake bango mibale bakabwani en tout cas ekopesa lokumu te epesa pasi na bato ebele po bato balingaki bango mibale makasi bato balingaki bango mibale makasi me musala nzambe pe esenga mutu na ndenge na ye surtout so boza bino nyonso boyembelaka nzambe tata esenga ka mutu na bozala na bino bosolaka na bino bien me bozala penza bakamaradi makasi te bozala bakamaradi te pardon bozala te ke eliye secret o ya yebi secret o ya yebi pour un jour mabeya alors otoyoka Césaire solo femme Tamar Sérénis boluka bo solo la Césaire solo femme Tamar Sérénis succès ko sabinote tant bozaki ensemble ezaki bien soki eza solo ke bokabwani succès ekosa bino te kozala na bino ensemble eza bien makasi bozalaki vraiment bien tant bozalaki ensemble basala nzambe na biso tolii kotia mingi succès na mutu succès bamema yango na mutu te nzambe asalela bino grâce so eza ya solo nde bokabwani ya solo en tout cas nzambe asalela bino grâce epi nzambe akota likambo na bino boyokana eosa biso bien merci na bandeko bolandaka biso merci na bato bolanda irsi botelo ya tv na ele bino likambo po internet mobimba yango na yango kaka bato bazokomituna yango na yaki vraiment na likambo alors abonnez-vous commentez likez partagez biso na Facebook partagez na messenger partagez partout nzamba lola akopambola bino wana ngana bino tokutani à la prochaine occasion aimez la vidéo bye. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Salina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo qui mobali et télémaka bien te awa yo kayango et télémi et bongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba hôteli talendenge bimiki toko na feti tozalina gamme complet ya copacola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa ozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.